ici les gens vraiment toujours souffrir dans le cas, c'est ça bien. C'est un bambou quand on te fait ça qui va députer, on va pas balayer, on va défendre des choses dans ma camp. Bon, problème il y a courant et dans la catène en boca, tout ça dit un mois, pour y a caca kaboutou et que dans la 5 heures, tout ça la catène mais bazo mais la mission facture. L'État a zo contre la mission bango nango, baram et il y a téléphone. Ah, la bengi bino kapona c'est bino que biso qui cherche à direct ko buka. Zela ya beta ya moke. L'État tena ko buka la ba siki ba mbule bandi. Le moyen tena ko le pesate. Bandeko wana nali kobongisa manche na ngai ya simisi ya pona kotalisa binete France botikila ngo ba français Congo botikila ba kongomani ya solo solo bandeko na ngai tata bomoko ekolo bomoko mulu bandeko na ngai muswali ndeko na ngai mukongo ndeko na ngai musakata ndeko na ngai mutitela ndeko na ngai mumbala ndeko na ngai muyaka ndeko na ngai musakata ndeko na ngai bikolo miso ya Congo nde esangisi biso banso poto byanga makaka ekolo moko bakolo Congo bandeko na ngai bakongomani mbote na bino bisika bozon boyei malampe bolandi malamu ya émission ya peuple émission sérieuse émission ya dénonciation émission pour mbongwana ya mboka na biso mbote na bino bisika bozwami kongomana lingi bino koleka kongomana lingi bino mingi yango monete butu nyonso tozana bino en direct pour kobeta lisolo ya mbongwana ya mboka na biso. Alors bandeko na ngai nous sommes en direct pour koloba likambo etali insécurité de Toulbaki Angolobi, lutte contre le phénomène Kuluna, solution nini contre Kuluna na villa Kinshasa. Wana ezali sije oyo tokoye babongo kolobela pendant quelques minutes otozana yango lelo toko fanda nesika wana bandeko na ngai. Alors mbote na bisika bozon de banso benga bandeko na musalibota le monde a bango été Kongomani ici abandi émission Mbokoyo ya nani. Le ba été Kongomani ici abandi émission Mbokoyo ya nani. Benga bango le bete émission yo epesa rabiso ndingisa to komisa message na biso epai ya batambisi ya mboka ici ebandi. Alors bande koranga bi pai biso bozwami bambote na bino bisika bozali Kongomani alingi bino mingi koleka. Alors, Bolandi Malamu, il y a émission Mboko ya nani, bipai wapi tolingito le bali kamotali insécurité na capitale na biso na ville province il y a Kinshasa bande korangai to komekempe pendant quelques minutes kolobela yango to sala nini poto silisa phénomène kuluna na ville ya Kinshasa oyo ezali bongo caractérisé na phénomène kuluna to ali ko dénoncer ngo mikolomi soa di kambetali kuluna lele comme casse-tête l'histoire ko sakanate na ville ya Kinshasa m'avait ka tumba ko préparer biso denge ayebi quelques images au toile na yango ya ban petit wana bakuluna lolenge bali ko opérer na ville ya Kinshasa botala bande korangai ke likambo eza likambo ya kolobela ngo na légèreté eza likambo tant le belakango to bango avec le sérieux possible pambate ezali urgence likambo etali lutte contre le phénomène kuluna. Pendant que je fais l'émission ici il y a des gens au bazolo comment ko dénoncer ko benga biso pour ko dénoncer mais bazo a occasion wana te pour la nini parce que bisika bazali moyen abima ata ko tia crédit ngonga o ezalité ko simba téléphone c'est un problème sur le quartier parce que bako ravi yo yango bako botola yo yango batali ko zonga ndako botola mikolo nyonso de lenga bali ko nyoko ali kambetali problème ya transport la ville ya Kinshasa pasi ya mituka pasi ya bamoto ezali wana il faut kozana budget consistant pour oyeba kozwa moto na ville ya Kinshasa. Transport na Kinshasa est comme luxe ya kosakanate et comme luxe et prendre une moto na ville ya Kinshasa est comme luxe ya kosakanate. Donc pose une moto pena faut à la bosse pose une moto il faut pena la poche bien préparée poche pende bongisami kosakanate
alobandi korangai yali kosala esengo te yango biso tolobi ete esengeli toyeba kolobela yango po toyeba kozwa solution oyo elongo bani pona likambo wana etali insécurité na ville ya Kinshasa. Alors je voulais rassurer bana Kisasa na likambo oyo tobandaki utalo il y a problème, il y a transport dans la ville de Kinshasa. Je pense que Banda Mokoloyo, Daniel Bumba a bimisaki gouvernement provincial de Kinshasa, na longo na moté mamoko, avec un cœur ouvert, avec un esprit connecté, na identité dans la qui monte ensemble, avec certitude, parce que je connais plusieurs ministres provinciaux et le gouvernement Bumba. Bande Korangai. Aujourd'hui, Kinshasa a un technicien dans les transport. Quand je parle de technicien, c'est quelqu'un qui est pragmatique. C'est quelqu'un qui n'est pas un homme de parole. C'est ainsi que un ministre de transport le ministre Bob Amiso, j'ai eu la chance peut-être c'est un blanc. Son comportement, il fonctionne comme un blanc. Et je vous promets ici, d'ici là, et à chaque fois que je cite son nom, je parle de ses prouesses, je parle de ses compétences, je parle de ses capacités, je parle de sa vision pour vous dire qu'aujourd'hui Kinshasa a un ministre digne de ses noms dans ma transport. Tout ce qui est moitango, il y a des choses aux Olambama, il y a un labo, ce qui est bimi, on va acclamer. Vous savez que les Congomani ne soutiennent pas des incompétents. J'ai vraiment, moi, horreur dans ma Cambotali incompétent. J'ai horreur. Je soutiens des personnes compétentes. Et quand je vous parle de quelqu'un, je voulais parler du ministre Bob Amiso, le ministre provincial des Transports de la ville de Kinshasa, parce que je sais la situation que mais je vous assure, ne perdez pas confiance. Faites confiance au ministre provincial Bob Amiso Yoka, le ministre provincial des Transports. C'est un homme, je vous dis, compétent. Je vous assure, c'est un homme compétent. Depuis qu'il était à l'Assemblée provinciale, je l'ai connu. Avant même qu'il soit député, je vous dis que c'est un homme pragmatique. C'est un homme qui ne passe pas dans la place publique au sein de la déclaration inutile pour faire des promesses. Mais moi, je l'ai fait parce que je suis journaliste et je les connais. Faisons confiance, chers Kinois et Kinois, à l'excellence Bob Amiso, dans ma Cambotali transport, Kalate, Tokipango li sauté. Kalate, Tokipango te pourquoi? Parce que ça sera parmi les secteurs stables de la ville de Kinshasa. Parce que c'est lui qui est à la tête de ces ministères, c'est un homme de parole. C'est un homme très compétent, un homme intelligent, et Nengazawana, silence, silence des absences, c'était. Il travaille. Aliko Sangisa Makanisi, Aliko Sangisa Maël Nyos, et bientôt, Boloba Iyo, Yasolo, Nengalobaka, Moto Batama Lekuna Maël. De ceux-là qui pensent que Bob Amiso ne fait rien, je vous assure que vous serez surpris bientôt. Du supé, du là, vous serez surpris. Il y a Makambo, dans le secteur, il y a transport. Oh, tu tiens le moins de la ville de Kinshasa. Rassurez-vous, parole du Congomani Jules Vambemba, le journaliste le plus crédible. Parmi les journalistes les plus crédibles du Congo. Et quand je parle de quelqu'un, donnez-moi le temps. Donnez à cette personne le temps. Et le temps, comme c'est le meilleur à lieu. Bon, paix sa raison. Certainement, cet homme a toujours eu raison. Alors, faisons confiance au ministre compétent que nous avons, l'excellence Bob Amiso Yoka, le ministre provincial des Transports. Parmi ceux-là qui feront la différence dans la Kinshasa, la capitale. Beaucoup rappelez les combattants. Parlons insécurité.
insécurité na ville ya Kinshasa. Mythe ou réalité? Insécurité na ville ya Kinshasa. Mythe ou réalité? Phénomène kuluna na Kinshasa eza masolo to ezali réalité. Ngai na bino to komeka mpe ko réfléchir. Boza la bato ba sentimentaliste était. Ne soyez pas sentimental. Ya koloma makambo po ba yoka yo lobaki na télévision té. Suivez mon exemple. Quand je parle de quelque chose, je des preuves et c'est une information certifiée. Et comme vous savez que l'émission Mboko Yanan, vous voulez intervenir, vous voulez appeler pour donner votre point de vue par rapport au sujet précis, au sujet que nous développons, et c'est un kabiso to yambaka batoyo baza na information certifiée, surtout na matière otali ko bela pourquoi lelo likametali sécurité. Bande Korangai, ce n'est pas avant que j'ai choisi lelo mardi to le likametali sécurité na ville de Kinshasa. C'est avec raison. Na lembi bapel. Na lembi ba de les dérangements te ponangai, mais to le bango bongo ba dérangement ya bato. On m'appelle là tout le temps. Ba Kongo bisika bazali. Congomani a sécurité. Ah, tu as dit que ma vidéo est tellement sensible que je ne saurais pas exposer ça à la télévision. Mais je vous assure que l'Ikambetali insécurité, l'Ikambetali phénomène Kununa, et sa réalité dans la ville de Kinshasa. Phénomène Kununa et sa limite et sa réalité dans la ville de Kinshasa. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est cette commune Oyolelo. Moto a rejoint téléphone. A Beningaï, a Ibisangaï, était biso na commune à biso Congomani, le bas dossier m'soume Kuluna, jamais te bossana. Kuluna banda ba moi et bele toktoyo kango lisute. Na habité commune nini. O le autre reçoit appel, ba bengi biso ke biso awa, Congomani, insécurité et zalakate, biso awa toza bien sécurisé, ton a problème te. Alors l'ikambetali phénomène Kuluna, le belango pour la commune m'soume pas na biso et zalakate. Na habité commune nini. O bakobenga ngai pour ba bisanga likambona parce que nazana posa ya information wana et ça nga te sengo parce que nazu ba information mingi nyoso nazu majorité ba info nazu majorité ba nouvelle nazu likameta li phénomène Kuluna ezali ba dénonciation ezali ba lamentation ya ba ndeko ba ko se lamenter pour likameta li insécurité bisika bazali. Alors le solitoye et ça poto kanisa ensemble. Tout me qui peut vous proposer ba idée, tout me qui peut vous canissa ensemble lelo solution ezali nini pour na koyeba ko éradiquer phénomène Kuluna bande konangai na ville ya Kinshasa. C'est quoi la solution au jour d'aujourd'hui pour na koyeba ko éradiquer insécurité na capitale na biso et solution ezali nini? Alors bande konangai numéro est na sa etandoike et ça numéro est copé Sabino Nzela tango to banda ko ba appel oye ba ko benga biso opesa biso osala biso état de lieu ya commune bisika bino bozali. Je ne sais pas si Mavega Tumba est avec moi. Akobon sedanga quelques illustrations autour d'un phénomène Kuluna. Comment ba petona bali coopérer na ville de Kinshasa. Le problème que nous avons aujourd'hui est que le phénomène Kuluna a atteint un autre niveau na Kinshasa. À l'époque, Kuluna, à l'époque, on parlait du phénomène Kuluna et ça qui n'a Boutou Makasi. Heure tardive. Mais Kuluna ezalaki kolobama. Mais au jour d'aujourd'hui, bande kolangai, likametali Kuluna ezokipe heurté. Tongo midi pourquoi Boutou bakobunda lenge balingi. Nous avons des images à l'appui. Pour vous dire que ces phénomènes, je pense que ça a été négligé, ça a été pris à la légère, d'être commis à niveau haut de Komeli. Je l'ai toujours dit qu'il y a l'opération Likofi et démontré biso qui a solo et qui piste monnaie il y a solution
pour éradiquer le phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa. C'était l'opération Likofi. Opération Likofi. Et ça qui opération certifiée. Opération au état de solo. Et ça qui solution majeure pour lutter contre le phénomène Kuluna. Regardez aujourd'hui toutes les stratégies qui ont été mises en place. La solution, la solution contre le phénomène Kuluna. Est-ce que la solution est un résultat nini dans la ville de Kinshasa? Kanyamaka cessé. Nous avions acclamé, nous avons quand même quelques Kuluna au Lelo, Yasolo, Bati Kuluna, Bamusuba Komi Bamaso, Bamusuba Komi architecte, je pense que les mots étaient trop durs, mais Bamusuba Komi Menuisier, Bamusuba Misala Maboko, et ça les Mikuna. Il y a des Kuluna aujourd'hui, comme Misala Maboko, c'est très bien, nous acclamons. Mais il y a aussi plusieurs solutions malamu et zoamité contre le phénomène Kuluna. Il y a une solution et zanini contre Kuluna. Est-ce que ça Kanyamaka cessé? Il y a solo. Est-ce que Kanyamaka cessé est une solution aujourd'hui pour lutter contre le phénomène Kuluna, le banditisme urbain? Ou le Kanyamaka cessé et ça pas une solution où il un peu quoi alléger phénomène Kuluna. Est-ce que Zali Bongo? Quelle est l'opération aujourd'hui où la solution palliative contre le phénomène Kuluna pour te éradiquer Yango? Parce que toi que Yango maintenant en attendant, alors que c'est une urgence, le phénomène Kuluna est une urgence. Et ça urgence. Parce que pendant que je fais l'émission ici, il y a de ceux-là, bande Konangaï, Oyo, la population congolaise, la Kinshasa. Et la place qui est les policiers, la Mosala, il y a que sécuriser la population. On m'appelle de partout que les policiers, à la base, il y a une arrestation arbitraire, la ici, je ne sais pas la commune, la quartier d'ici, ceux qui sont policiers, la Kitoko. Mais par rapport et belé nango mon général, le général Blaise Kilimbali yokangai, par rapport et belé zo comme langai émission beaucoup ya nani et zali par rapport qui tout côté contre la policier na otata. Ce qui m'a toujours estomaqué, choqué, révolté voire même et zali Kambouya non obéissance. Il y a des policiers na etinda ya mokamila bangwa yambo. Ça c'est grave. Il est interdit aux policiers bazala basiat ba recruter ba éclairer tilelo to dénoncer to loba yemoko général à loba ba parade ba to sarate. On m'apprend même que ce qui va commune ko ba Selimbao et pas na bumbu ngamo témoin et aucun ba makala aucun ba kimbanseke aucun ba njili aucun ba commune de ba nsele ba quartier belé on écoute ba commune ba policier ba recruter na bango ba éclairer. C'est choquant, mes frères et sœurs. C'est triste. Si les policiers n'arrivent pas à être des modèles, n'a qu'on respecter les beko ya mboka na bango. C'est grave ça. C'est grave. Il est interdit dans la policier de recruter ba éclairer. Ba éclairer ça banane. Ba to monaka, motosel na l'autre côté. Moto wana aye civil na ba policier à la gisi bango bokangaye bakangiye. Bandeko, ça fait mal. Je te salue mon jeune frère Sylvain Kilembo. Sylvain, je te salue Kilembo. Maître Sylvain Botenayo. Ça me fait très mal moi. Si on a un dossier, on se rend et ça là monté ma passe, il a dossier local là, dossier transfert ça là passe. Dossier il y a Kuluna et ça là il passe collé kabande korangai. Ça me fait très mal. Lui, quand le phénomène est Kuluna, ça me fait très mal. Et ça n'a pas si koleka. Kuluna na qui ça c'est ça n'a pas si koleka.
Na beteleki lisolo oh, il y a un caméraman que je connais. Lelo caméraman wana aza incapable ya ko simba na loboko na mobali lelo caméra a filmé parce que bakataki loboko awa nyonso. Bakataki loboko awa pa kuluna. Inconcevable. Ba victime baza ebele na phénomène na likameteli phénomène kuluna même si vous êtes victime au benga biso po ebisa biso on doit dénoncer ça. C'est une façon, une manière pour nous, il y a ça va booster que phénomène est cool les réalité. Et même les salaires des policiers dans le quartier. On m'a parlé d'insouciate na Mombele. Et pas une démocrate Diazono. Souciate et Koulous. Ba pesa combo et Koulous. Ba bala batu je ne sais pas. Ba pesa combo et Koulous. On est combo et Koulous wana. Et c'est la combo modèle. Il y a crucifié. Bakuluna, mais c'est le contraire. Na société Koulous na Mombele, c'est là source et il y a même l'un de nos caméramans afin de la kuna a yebisi biso ya ngoke bazo kanga ba innocent. Ba kanga ba victime ba vrai Kouluna te. Ils arrêtent les innocents. Objectif est c'est pour avoir l'argent. Et ça pour le meilleur. Que je moi le contrôle sur la bango. Babi que soit quand kuluna wana mas ok na ye to sala nini ba comment qu'on négliger ba kuluna pour okanga ba innocent bana ndako babi que mwana ndako papa ne akondimate mwana yake nyoko na kasho de peur que ake na makala et c'est inconcevable bandi kunangai je ne sais pas lelo de Fabrice Bougelenga il avait Katumba. Je voulais quelques illustrations. Il y a Maja Kuluna. Mona. Parce que quand je parle de ces dossiers, c'est un dossier tellement sensible et j'aime être pragmatique. Il y a Kulagisa Bay et Lembo. Babi Lembo ya solo. Botala Kuluna Nengezo Bundama. Et awa na liko ba awa ba kinoise pe ba kila ba liko na nga ba yebi makambezo le kana ba quartier na bango kuna. Peut-être msou lelo ope salemi. Kuluna kisasa. Mais c'est quoi la solution le contre phénomène de Kuluna? Moi je vous ai dit, il y a l'opération, une opération qui a été menée par un général, un commissaire qui a dirigé Kinshasa, le Mokambia police à Yambo. Oh, tout le monde a eu la biso mbano. Et si c'est la biso Kuluna, c'était l'opération du coffre. Opération du coffre de la Kinini. Babane ko sala patrouille butu tongo soyi kulna bako beta ye massage bako buke makolo bako sala nyos babeti massage et comme qui élément fiable probant pour ba parents ba éduquer bana na bango bako bisa bango omoni kulna ya makala kombo na ezalaki kobra soyi nani babeta ki massage kanyama babeti et so continuer de konanga okufa. Moi je connais bato batika kulati no bazaso wa kulati bakoma bato makamanzambe. Je connais. Il y a même quelqu'un je connais qui protocole sur sécurité na côté ya Bumbu. Un grand kuluna. Batika kuluna comment discipliné. Quand la mona comme ça na comme un receveur à côté ali suma kambo anate vu que tilo la tika na défaut wana ya lisansi tilo le tika lokola mbasu et qui n'a raté pourtant les zonga et qui zongi. A la conséquence à la pas la vie naïe. Et Motowana, c'est un modèle pour la famille Mbabale qui est Bali, Bango sur côté Magamanzam. Pourquoi? Parce que la monnaie est un banazoa qui bango inutile, quelle que soit souffrance, bah qui nous côté na Kikuluna. Pour vous dire que l'opération du Kofi était une solution palliative, une solution de Korangai Oyo et Pesa Kibiso Kime na Kinshasa dans les Kametali phénomène de Kuluna. Je vais vous donner un temps. Le niveau à Kuluna comme na Kinshasa, à l'époque, je l'ai dit, et je le disais au début de l'émission, qu'à l'époque, phénomène Kuluna Zagi na Boutou. Kuluna Boutou, Kuluna Balegata partir à 21h, mais le comment? Keba na Hernios. J'ai toujours dit aux autorités que pour lutter contre ma petit oyo, il faut qu'on soit ennemi il y a société. Ne prenez pas ces petits, ces brigands locaux la bande konabiso, bande konabiso, ce sont des personnes méchantes. Il faut qu'on soit avant d'encadrer bango, il faut qu'on bango d'une manière méchante.
kokanga bango konyokola bango parce que ce sont des méchants. Ce qui est azui à kosa so ba jeter. Biloko na yo kende, ba muso akoboto le biloko ba beto lisusu. Ce n'est pas dans le bateau boye la mawa. Bogota na bino moni bazo bunda, bogota na bateau boye. Na vie le baza sauvage boye, ne bo traiter à la légère, bo traiter avec douceur, bo traiter avec passion. Bolanda, si moto zonga pour la réaction à batou, bo préparer, bo se préparer. Crédit que tu as crédit, so tu as crédité, numéro 1 au routine de la biso audio, to bengi biso na WhatsApp, to koyamba yo. Pesa biso image mais avec atumba bande ko ba tembe. Ba mona niveau kulu na eza na ville ya Kinshasa, ba pesa biso raison. Tolanda. Akati. Voilà, bande kurangai, mais avec Atumba on continue ko illustrer biso yango. Bande bozomo na binomoko niveau oyo phénomène kuluna eza na Kinshasa. Bande kurangai. Botala. Relonge bomoni wana niveau phénomène kuluna eza na ville ya Kinshasa. Bobi sangai. Ba image bozomona eza ba image ya butute eza bitumba ezobunda mana moi et ce qui est grave so botali o image o eza côté ya Montfleury si j'ai encore la bonne mémoire côté ya Montfleury l'entrée Montfleury non loin ya camp j'oublie encore le nom non loin ya camp militaire eza wana ça
ça c'est choquant. Ça c'est choquant. Ça fait très mal. Bande Konangai. Voilà l'image. Donc, na entrée mon fleuri. Bon, mon inzela, mon côté, il y a avenue et nini. Côté hôpital, il y a Akram, Angalema. Moko oeke, neti mutu akende na arrêt Kwado. Bande Konangai. Boy bisangai na niveau oyo ba peti oyo. Tala nenga azobeta moto pau, azobeta mutu nzete, azobeta libanga sans peur. Et boy bisangai ba bilenga boy, bato boye, bokoyoke la ngoma wa ono, ce sont nos frères que bande ko encadrer bango. Il faut prendre des mesures. Oyo soki ba oyo bazumbano na bango, ekosunga bamosusu pe bayeba kozwa leson ya kotika mabe. Bandeko tala bato bazoleka donc mituka moyeleka eza lisu te parce que bametre bazobunda na prince. Mitu kolekate moto kolekate mitu wana ba parquer bato kolekate ba batemi na base ya ba baro ezawana ba musu ba koti na bandako parce que moi bilenge wana bazobunda esengeli yo kolekate soko meki banyatio mbeli banyatio libanga banyatio nzete et ba jeune aboye nde bobisa biso faut traiter bango na douceur. Il faut ndenge ya encadrer bango c'est bon ekoya sima. Mais il faut prendre des mesures. Il y a qu'à frapper ba petio grave parce que baza ba ennemi à société. Baza ba ennemi à société. Kuluna aza ennemi à société. Et l'État congolais c'est des mesures responsables contre ba kuluna wana. Baza bande ko ozote bande ko na biso to mama bande ko mawate. Bande ko zo mona wana ino baza sans cœur ba petio wana sans cœur. Peut-être na école bande ko na binote mais bonzo ba témoignage il y a bato bakutana bakuna ba bisabino biso bakutana ba petit wana to bisabino. Et quelles sont les stratégies qui nous ont sauvés pour tous la otoza na toza mambano na bangote makama na bangote. Quelles sont les stratégies que Dieu nous a donné na ngonga wana pour to longa bango basala biso mabete. Mais je vous assure que le phénomène de kuluna na ville à Kinshasa eza casse-tête. Et ça urgence au Seigneur l'État congolais aye ba kozula yango ba mesure responsable et alongola l'État congolais Seigneur alongola na moto na ye ya kozwa petit wana lokola bande kona biso non ce sont nos frères ce sont nos enfants tozo bango na mawa to traiter bango na ce sont des petits et retraités dignement ya retraités avec rigueur parce que bazaba ennemi ya société, ba ennemi ya mbongwana, ba ennemi ya avancement ya mboka. S'il vous plaît, chères autorités, je vous supplie, bandeko, baligo kemba na ba commune. Nazo fona la téléphone pour la bandeko on a biso, okobenga biso na WhatsApp tout ça en direct, il est 21h52 chez moi. Ah yeah, to tika ngonga moké déjà. Alors na fongoli téléphone pour la kozwa ba réaction ya bandeko baza déjà nangai en direct bato baza déjà préparé ba intervenir téléphone esi fongwami okobenga biso na WhatsApp na numéro wana to yambayo okobenga biso na normal to yambayo okokomela biso message to tanga yango solution ezanini le contre phénomène kuluna. Moi j'ai dit on doit mettre les droits de l'homme au tchao mopanti kotali sabango que droit de l'homme to yebi to sara yango mais boye ba kelika metali kuluna to sa droit de l'homme te parce que droit de l'homme wana et sa sécurité te pour nabiso nous créons l'insécurité en respectant les droits de l'homme na ko négliger ba kuna au lieu de reprendre to relancer opération likofi au peut ça biso solution contre kuluna to négliger opération likofi pour le droit de l'homme et le l'opération du Kofi Kanyamara cessé. Je ne sais pas si c'est la solution au jour d'aujourd'hui pour lutter contre le phénomène de Kuluna. À vous de juger, à
bukavu ya koyeba ko intervenir to pe sa solution contre phénomène kuluna lelo. Quelle est l'attitude au l'état congolais sengeli azwa face na likambo oyo to bengi phénomène kuluna na ville ya Kinshasa? Ba policiers essayent de sécuriser population. Majorité, je dis bien majorité à ba policiers. Bah ça le contraire. Ils sont à la base. Il y a insécurité dans la commune Ebélé. Ils sont à la base, il y a insécurité dans la commune Ebélé. Et ça, c'est inadmissible, insupportable, inacceptable. Tracasserie dans les policiers, inacceptable. Kokanga ba innocent, inacceptable. Tous ont réaction à bateau. Alors, de Kobengi Biswap, Kombonani. Allô, bonsoir. Mbote mwana mboko Bengi Biswap. Na bengi bino na quartier 13 na Njili. Njili na quartier 5, toujours landa tata. Réaction na yo. Quartier 13. Ah, toujours landa yo. Et ça biso réaction na yo. Biso kuta to community na Beni awa. Kutu. Allô ndeko. Ah, ya. Voilà. Ndeko abengi biso na Njili quartier 7 merveille Katumba, so 5. Alobi kuna kutu lokola Beni. Donc il a dit sinini. Masasi zobeta na ngunga nyonso, kuluna eza makasi. Je pense que c'est ça l'interprétation. Ya likambo ndeko abengeli biso na Njili. Tozwa ndeko mosusu. Allô ndeko bengi biso na commune nini? Allô, bonsoir. Mbote mwana mboko bengi biso na Njili? Bonsoir, comment on a Ibrahim, na bengi Bandal Molara. Ah, na commune à Bandal. Bon, moi, concernant l'histoire, Taliban a pris dans solution l'État va la pour la bango, ils ont au moins il y a dit que ça va être. Oui. Il dit que parmi ces babola, mais c'est ni ça ben à moi ba misala mike au luka kosala. Pour te battre, le but de wakola, le but d'aller à je putain naga. Ouais. Mais la bête c'est la notion. Il dit que ba bende ba bango eza makila ma eza lokwa bango na tito ni pesa o luka bango eza ite o ba yuma eza tala na parti o pratique ba pratika la to conseil ça que gouvernement la biso il doit avoir pour la mamutali service national à la possibilité jusqu'à qui n'a pas résidence de parler na bango pour luka bena ko landela tente bo moni loko o to ça ma o grâce à petit bango la liberté o eza ma bête. Mais parce que ça les gens côté la bena la même la besoin de mon système lié ni ça dit pas qui m'a la moto mais OK et là qui n'a pas mon prévu mais pour la nation là proposer na moi comme on va baïque que ah pour proposer au service national la mission va mettre dans la métier le témoin on va ça baba comme tu vas tonga yango pe ko ça fait que to réduire un peu to wana. Très bien. Merci mon Mboka. Très bien. Très intelligent. Félicitations mon Mboka pour la réaction Nayo. Voilà. Tous on comme sous les appels entrent en désordre. Allons de Kouben Bissouat. De quoi qui tous on de quoi WhatsApp. Allons de Kouben Bissouat. Namoy ba commune de Emmanuel na WhatsApp comme WhatsApp Messenger et Misangani ni combo. Ndeko Emmanuel, allô? Oh ya bandiko WhatsApp la connexion commence à nous trahir. Donc voilà. Solution ni contre phénomène kuluna. Benga biso pesa biso réaction. Allô moi na mboko bengi biso wapi? Allô? Mbote moi na mboko bengi biso wapi? Bonsoir. Mbote tata bengi biso wapi? Na bengi bien na Radio Maria. Ah OK. Solution ni contre phénomène kuluna. Ah, na bengi na Radio Maria. Na ngalo baga boy. Omoni même bata droit de l'homme wana bayibi ba phénomène maramonio sezoleka bayibi yango bien. Sikoyo moto asali mabe azuzwa mokano na ye bango baye kotelema biso droit de l'homme donc cela veut dire botika na bino basase basala bien sasa bino
ezali makambo oyo mindele baye nango bayinde basisa biso baafricain sans le savoir bamindele batanga makambo ebele bakomprena makambo ebele depuis kala yango mboka na bango mpena miloko wana ezalaka pena ya mingi te mais biso batiki biso ono soki moto akati yo loboko okosimba ye te parce que droit de l'homme parce que moto oyo abebi oyo bakati loboko aza moto te. En réalité, l'État n'a biso pour attendre ba droit wana te attendre que non l'œil pour l'œil, dent pour dent. Voilà mon makamane aussi là. Ono bomaki, ba monio ko bomaki. Biso to vivre makamana mi na Brazzaville. Na Brazzaville, cela veut dire ça soit le baki na bossa ko to mo ango, alobaki roule mbeba. Soko roule mbeba na pena roule mbeba. Et bile ba sisa maroke no salima beba yokuto bomaki, yube wa bomo famille olelate. Il y a un moment que Kamao est dosé à ma moquée. Biso l'eau, la biso n'a pas bien de banque à ce qui est droit de l'homme. Droit de l'homme, pays n'a biso n'a pas pays n'a pas monté. Monter à salut ma bien faux, je vais peine à meeting dans la ligne à y pérer. Donc à juste la punition à y. Où est ce que la ligne où il y a salut. Ou alors au moins que l'homme a ramené belé et on réduit. Très bien. Merci Tata. Merci beaucoup. Merci mon Amboka pour la réaction à vous. Voilà, le Congo nous appartient et nous devons nous décider, prendre des décisions responsables pour l'intérêt du peuple congolais. C'est notre pays et nous voulons la paix. Allô, moi, Namboko Ben Bissoua. Allô? Allô, bonsoir, on a vu une autre depuis Bandal. On m'a dit ça, on m'a dit Madame Tata. La Bandal, tu sais, Landayo. Qui dit ça, on la télévision, Landayo. Nalingaki nayeba vraiment esprit de mort akenda wapi bazongisa biso tata wana esprit de mort nani kanyama parce que solution ezalaki kanyama il faut zonga parce que solution yango wana oh c'est gentil mais ouais bato wana baza kobomaka bato bozo komonaka bango malgré baza kotindaka bango bakosala bilanga mais ça continue toujours ekomi babomi yo bakangi yo na mbeba babomi yo ekomaki comment on peut se faire comme ça comme ngai aigle mais RKJ kanyama sala kiso ko benge aigle te ngai aigle te ngai pichu bon on a bien pichu te pour la nini très bien quand la tango kanyama tu vois le Congo makabado de l'homme là to tika on en pembeni on va pas commencer à tuer déjà quand on a que on dirait la bombe non au sali m'a bien appliqué yango et parce que droit de l'homme azo mona te na bané passé à la bandal à ba maman boye awa na zemi. Ah, mais enfin, tout qui est wapi, hein? Tout qui est vraiment wapi, tout souffrir. Bango doit faire souffrir biso. Et puis moi, déjà dans la souffrance, mais attends yo moko. Biso monsieur tout ça la ratam sur ça la bozo na ba air mo tardif. Okomo bango ozo pas na yo moko. Pour la bango. Eh baninga ba ciré, ba ça la cirage, ba ça la biloko monsieur Mike. Pourquoi ba ça la yangote? Boilo na ngalo bakaya ngolo kakanya mesika zala sopi azalaka sopi babomela biso ye azali mais ce qui azali bazongi za tata il est très important. Merci mon amour. Très important. Très bien. OK. Merci Tata. Besoin de comme sous. Alors bonsoir Kongomani, besoin de journalistes et zangan de Prince na komelio depuis limité précisément na Mombele. Na moni de kwazo continuer au coma. Bonsoir Ndeko Ezan Ndeko Gelor Siadi, coordonnateur ya Asbel Réveille-toi jeune Kinois. Solution pour la Kuluna Esengeli Euta na population Yemoko. Pour l'État ici à la kisi faiblesse naye, l'État a koma kobonde la bakuluna pour ebele ya bakonzi. Bakoma na bapeti na bango ya bakuluna. Ah bon? La population doit se prendre en charge. Trop c'est trop, plus de 25 pour na phénomène Kuluna. Plus de 25 ans. Ah, merci pour la rectification, coordonnateur Gelor Siadi. Je vous salue, monsieur Gelor Siadi, pour votre intervention vraiment très pertinente. Donc, il faut que Bakongomani Bayebakozwa, la solution, Bango Moko Pambate, l'État congolais a la kisi limite, Tilelo, a comment Gobondi la Bapetiwana. Le ministre provincial Yaka Albi Kuruna machette nassé. Vous donnez les conseils à un Kuruna machette nassé. Ça c'est quelle solution ça? Hein? Jamais. Bateau Kuruna comme culture na bango, ils ont des esprits impurs na cadre bango. Conseil aussi c'est il faut Fimbu, il faut Mbano. Il faut sentir que soit Meki au Koufa.
soka meki esili aoke mota côté pour que nous babimisaye na mesure de grâce akokufa le ngi asala bande ko mususu écoutez aye to so m'appelle bonsoir ezo senga kaka opération likofi ezonga kaka eza Dieu mwanza ngana zana ka luka biso awa bakuluna ya selembao bayaka na basoldat na bango pe bazo boma batu pamba pamba. Ah bon? Il y a des gens qui meurent dans l'affrontement ya bakuluna. Ça c'est grave. Est-ce que les autorités sont au courant? Voilà l'importance de l'émission Mboko Anani. Na moyen de quoi biso audio na numéro ya Brazzaville je vois. Tozwa de quoi biso audio na numéro ya Brazzaville je vois 242 c'est Brazzaville. Tozwa réaction naie. Ne n'oubliez pas s'il vous plaît tous en direct. Ah, de quoi ça la Kinshasa mais il utilise le numéro ils ont la code là. Donc kuluna tosanga na gouvernement congolais faut être plus de Cambouille kuluna vraiment toujours insécurité na mboka biso moko to banga vraiment to bidio bakanga bango so bakanga bango wapi tivi vraiment te ceux qui bakanga ko sa bango ni bakanga biso pardon fondani fatia ta plus de Cambouille papa mavela tumba ilisele biso pardon le quoi trouble na suka tozwaka makamutali ko lebela musuba comprendre yango ke eza masanote eza masapopete eza makambo solo. Bonsoir père Tolembi siat ekulusu na mombele na lobela ki yango donc besoin na chance parce que na kanga penda kombo asiet wana ekulusu oyo sala mbeba okanga ba innocent au lieu ya kokanga ba kuluna na commune ya limité na quartier mombele babikuna susiat ekulusu somo. Alors commandant ya susiat nana posa obenga ngai pour na ko démentir makamboyo parce que batubeli balobeli yango voire même un caméraman azalaki na bisoawa a dénoncé likambo wana atanga même société Kouloussou. J'ai même déjà informé, j'avais informé le général Blaise et nous attendons la solution contre société Kouloussou. Ba société nous ça la musala be to dénoncer yango fait ça la musala bien ya malamu bo acclamer. Bonsoir chef Ezanga Ndeko Emmanuel vraiment kuluna ebebisi mboka na biso makasi naza na commune ya Ngalema commune ya Ngalema na quartier nini na lingaki juste na confirmer tracasserie oyo ba policier ya mombele bazo sala vis-à-vis ya population eza kaka souciat ekulusu te eza presque tous les souciat oyo eza na mombele nde ba silença na makambu wana au lieu bakanga bakuluna qui sont considérés plus dangereux comme le M23 non bango bazokanga ba innocent. En tout cas, c'est malheureux pour ces pays. Merci également pour cette émission. Continuez toujours comme ça. Merci Ndeko Emmanuel. Toko Lembate. Plus de la 4e année en Angola. Toko Lembate. Même nous devons continuer à dénoncer parce que Dintunga, Djetubonso, ces pays nous appartient. Et le Koleza Abisso Toko Tika Motote. Agnata Moninga ya Mabe Toko Loba ya Malam Toko acclamé. Alors, Tokoba. Allons Ndeko Bengi Bisso wapi. Allô? Oui, allô père. Ah oui père, Robin Biswapi. Ah ok. Tu ça folie ma télévision, tu le pembe la télévision pour te l'ando malam. Pour écouter Zozonga. Voilà. Beta biloko to landa. Beta biloko to landa. Société Kouloussou. Oui, Kouloussou. Non, à tous les gosses, le pont, sous le sol, il y a un canard. Dans Kouloussou, il y a une société Kouloussou dans mon mêlé. Merci de Konangaï. Très bien. Alors, mon général, société Kouloussou, Oyo, Ezo Régnier, Makassi, Menandenga Mabe. Ezo Régnier, est en actualité, Menandenga Mabe. Actualité à Mabe. Kokangaba innocent. Alors faites quelque chose, Tata général. Tala les lois comment réclamer retour. Il y a opération Likof avec le général. C'est les Sakanyama.
ça a quelque chose. Hein? Alors bonsoir Ndeko. La CP na émission na makasi, la CP na makasi. Omoni soki bandeko ba kontina biso bazokolanda émission oyo et interpeller bango pour mboka na biso. Na réalité mboka sengaka kimia pour ba même ba investisseur ba ya ebele mamboye ya bien. Parce que soki na ba bon lié komika ba ba bundaka, sina ba bundaka. En réalité bango na koyo biso secret mo ba bundaka te po. Mais avec Atumba, est-ce que au soit là il serait une image? Babunda po bayiba biloko ya batu baso bamoni nzala liba muso balamuki baki ko provoquer po bano yo moti keno batele maka jamais bakata na bobo ekomaka oya kimi boye babo balandi après bawana bakomoya bo babo bakimi boye babo bazosala aller retour en réalité o basala système vraiment bapota mikemike mais en réalité bazotala nde biloko ya batu ba muso bazoteka po bayiba bakese basangisa balie basolo musala bango po batonda quoi parce que en réalité ce qui mutalete na journée azala rolem so mo ngelo biloko ezate ya on mona sika okimela mingi boya katoke ko provoquer kuna d'être bunda to yiba biloko batoke rolem en réalité l'état faut azwa solution pour makamwana en réalité ce qui peut bakangi yo ozana droit ya kozonga te ba famille be bazona droit ya koyala kolanda yo te kozoba kokende koyeba te parce que même ba famille na biso moko mam to kome ko pesa bango moto makasi peine de mort c'est comment bakangi ala yo ilandi na ba mbongo so ba mbongo be basoka ko comprendre te famille za bobola mais nde ba obimisa mbongo so bakangi mwana bongo za kuluna ba mususu bango mo bazosumbela bandeko na ba machette yango kilo sala soko zwi yango to kolia so zwi to kolia so bakangi ale ba balugi mbongo ba yembango ba bimisa yi azali bana biso be ba konjina biso ba ko ba be lokwa bazoba ba ba daga boyo mutaye non bakangi muteko nanga bo combien autant bazo apesi abimisa parce que moto azo bimisa yi bikaza très dangereux abimisi ya kekaka na niveau ya population abandoko trakasi bango bandoko kata bango ça ba moment sur mabe est-ce que mutamabe batika était mutamabe à ça même 10 ans na prison so que était deuxième fois 20 ans et je vais venir qui va bongo en réalité bon côté monsieur ezali pe faut biso moko population tous en charge en réalité sont toujours en charge même kulu na so baza 50 d'abord na commune wana na quartier baza soki 1000 bango 50 biso 1000 oyo mona ke abundi aza kulu na quartier ko zala société faut botake famille na etu ye na quartier to mona yesu te akilo ko débloquer ko ta moni et bien yo mona ba kotika yango ta ah so ba bengani na quartier pe na okende kuna o musu na ke ba yebinga te me ba mona susu ba mao ba bengana ba musu bele ba kotika et ça c'est so ba yebiko za kulu na quartier ba mona o société population so de telemi to bengani so pe besoin de robeta iti lokola ya kataka bata bongo yebe ba obomai c'est bon merci. Bonsoir, là toujours kaka Emmanuel Chelo vraiment na pesi mbote bele nazo mona yo penza vraiment na ce qu'il faut pour la maman biso ya mboka do etikali batekata drapeau ya pays do batu bazosa ba bêtise na kati ya mboka neti ba konza mboka bazate vraiment biloko nini wana papata yo moko do tokoloba combien de fois bino moko bokoloba combien de fois do nazonga nanga tangolais nalonga nanga Congo vraiment po na lembi nanga etika bateka yango ata drapeau ata caché à pays na lembi Ndeko journaliste bonsoir lobi kulu na ebundami na Rema Baya awa na komina Ngaliema na quartier Kamunganga awa kulu na ebundami de 17h à 22h na bengi major PP a bengi ba police Kamunganga na ya finda ata police mo atika koyate on dirait ba benga naka ba police ba yeko ya 22h30 kuluna ese bundami batu ba panzani ba créer maman embouteillage awa ba tu minu ya droit de l'homme wana na tout na mais c'est les journalistes ba kena ko kangana no mutu abetaki Donald Trump Massas tant azalaki na en plein campagne électorale comme ça so ba kangi mutu na bete Donald Trump Massas comme ça ba yepe ko kanga pe to ba ko telemela pe ndenge kuluna ekomi na Congo awa
organisation internationale wana toza kutuna tina nango ata muketi makambo koma dona bango bapesa bino badon bino baolia bakonzi bazolia bambongo pour de façon que bakota na organisme international wana ba droit de l'homme wana ba CPI wana ozoma même Rwanda na to lobela Rwanda Kagame bazokanga ite poni basana bango na CPI te mais biso ezaka oui bakor mo ba ino signer mususu na ba CADRA azo signer accord eza passe pour na mboka o Congo yo soki nzambe te onyaki kozala wapi Congo soki nzambe te alo bandeko na ngai tozokende na suka deja yotika na 2 minutes alo ndeko bengi biso wapi alo papa na utozongela yo lisusu obengi biso na komini na njili tolandaki yo te tozoka yo abengi bino na njili na quartier 13 tozolanda yo tata na boy kopesa yo tata kombo na koto place na fandi pour insécurité za makasi penza na problème te yo betaka biloko tolanda awa koto donc ekoma nango beni masasi chaque jour ebetaka nango so baye bapesi nango bamasasi bakulunda bakimi bakomokanga ba-innocent donc towana insécurité moko ya mabe bapolisi mosala bazosala eza te bacouple kokanga bakuti omwasi ya mobali peut-être bakuti oyo ya liboso mwasi ya bato ya liboso omona bakangi bino donc ete mosala nini bapolisi ya mboko bazosalela biso bakangi couple mokomisela biso apa mokonzi na biso balandela biso yango bakangi moto ata mwana mwasi ne bakangi ye kasi couple na kine ekoma nango kaka boye te ndeko na ngai couple na kisasa ekoma nango botambola na butu bakangi bino infraction yango wana ekoma na kisasa ce n'est pas possible merci ndeko na ngai touta pede ndeko na biso ya mwasi kaka boye bakuluna bazobunda baye kaka bapesi basasi eglise ya mwana bato ya moke topede neta boye na katete wana na insécurité osakana te merci tata donc bapolito donc bozongisa bango bakeza na formation bale eloko moko te basala te mpona biso merci tata merci beaucoup alo ndeko bonsoir papa oui mwana mboka mbote na yo mbote papa sana bilivyo ni maso Mourouche na commune. La commune engagée, le problème des Congo, c'est l'IDP. Notre problème, c'est l'IDP. C'est un parti diabolique, un parti sorcellerie, un parti qui n'avait aucun plan pour la gouvernance du Congo. Pardon? Un parti qui n'a aucune vision pour le développement du Congo. Hein? IDPS, je parle de l'IDPS. Qu'est-ce que l'IDPS vient faire dans ma Cambodge? C'est lui qui nous a induit en erreur. Ma prédécesseur, bien sûr, Félix Tshisekedi Bazaki Batumate, sous prétexte qu'il y a une thérapie pour résoudre les problèmes au Congo. Mais aujourd'hui, tout le monde a dit que aujourd'hui, ça s'est multiplié fois 50, fois 100. Hein? Nous sommes dans un pays où nous sommes aujourd'hui passer le pouvoir. La première des choses, c'est la lobby. À qui n'est pas la banda. Et donc, on dit que tout ça, on va des bandes à l'extérieur. Il y a un moment où on la biso makambo ba opesa biso. Toza mboka o mutu na mutu azo débrouiller na ndenge il faut beta pa. Aujourd'hui na édition na aujourd'hui j'ai constaté que dans chaque famille il y a des filles, il y a des personnes qui jouent au foot. Nous ça va tirer biso yangwana et ces personnes là, ces enfants là, ces gamins là. Alternative na bango zani so les robots là, ils sont allés na Paris foot. Alors ça la ni no bita bala. Nous devons passer il faut organiser na makambo et belé na kata mboka o. Voilà. Tout ici après la loge merveille katumba beti na maboko da bako selinga makamukuna et que nazo legisa nini tango nazo va empêcher magazine so nini ezo elekate. Donc ce n'est pas normal. On soutient toujours les choses oyo et koko sala nini kende liboso. Donc quand les gens appellent comme ça, les gens et même les autorités là savent qu'il y a des émissions très suivies, il y a des chaînes très suivies. Tel appel en désordre, tina WhatsApp, tina normal. Émission beaucoup à Nani. On se revoit demain. Alors, bande Korangaï, rendez-vous lobby à 21h juste. Tokuta na lobby. Na 21h, avec le même plaisir. Les Congomani vous aiment. Les Congomani ne vous lâchera jamais. Congomani Azanabino et Longo. Merci à toi, mon jeune frère
Dramé na pesi mbote na yo nzamba bomba yo leki na ngai Anelka Dramé mbote na yo Anelka wana habilleur na ngai mbote na yo Anelka Kongomani alingi yo mingi koleka. Alors tous ensemble na koleka. Je les promets à la télévision Anelka je passerai na koleka. Donc Kobangate na koleka pour nasala système ndenge to sala kawana pour esunga ipe na émission mboko yo ya nani. Donc je parlais à Anelka Dramé ebisa Kongomani akoleka ebisa boss Kongomani akoleka. Donc merci merveille 4 mois pour la réalisation. Merci à Bandeko Nyonso balanda kibiso. Merci à Stéphine Chimpama Walanda Kibiso, Stéphine Enis Chipama, Kongomani a pesi mbote Enis Chipama Stéphine. Merci na sacrifice ya kolanda émission Mboko yo ya nani. Alors on se revoit demain à 21h pour la balandi biso mbala liboso émission Mboko na du lundi au vendredi. Donner tout l'équipe le lobby to l'émission à 21h juste. Tous à la awa pour à partir il y a 21h15 na bandezo ba pele to bandi retard, il y a un problème, il y a perturbation à programme et même les gens qui passeront après nous faut pas si ça rappelle ma campagne de subir merveille Katumba. C'est normal, c'est ça la télévision. Ce n'est pas dû que nous on respecte les programmes to bandi retard, on finit avant pour honorer les autres. Non, nous sommes tous, nous connaissons la télévision quand on commence en retard parce que c'est dû à une raison au business Toyebi, tout le monde doit subir cette colère. Alors bon, aujourd'hui j'accepte, mais je suis un professionnel des médias, je connais la télévision, je sais ce que j'ai dit. On se revoit demain à 21h. Alors fidèles téléspectateurs de l'émission Mboko Anani, toujours rendez-vous lobby, donc continuez comme médical d'insécurité. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour tout éradiquer le phénomène Kuluna Kinshasa? Donc Kobango lobby à 21h avec le même plaisir, avec votre humble serviteur, les Congomans Jules Vambemba, un gagnant qui ne lâche jamais. Un lâche ne gagne jamais et un gagnant ne lâche jamais. Tout coq qui chante aujourd'hui fit un neuf. Un jour, on dira que cet homme a combattu les bons combats et aujourd'hui là où il a mérité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vos soutiens pour Nangai, ils ont toujours Bosenga Nangai. Lobby à 21h. Au revoir. Si vous ici les gens vraiment toujours souffrir dans le cas c'est ça bien c'est bambo quand on ça qui va député on va pas balier ba kwanga ou bien pour défendre des sur makam. Bon problème ya courant et dans la catene na mboka to sali un mois pour ya kaka butu et que dans 5h to sali la catene mais bazo même la biso facture l'état azo contre la biso mbongo na ko barame et ya téléphone na bengi bino kapona hizo bino kibiso kisensu awa direza kubukana zela ya deta ya moke eza tena kubuka na basi kibambule bandi le moyen tena ko le pesate